nzoto salite ngona mwasa ina mai nzoto banduta mabele koya conseil ni européen bango émission vous ya sans tabou eti mdo wanga kasa moto bino mo bomo etelema koka ba ujana etelema etimba mutu normal nyoso normal eyinda yango te soye bande mo bo ete propre na ndenge basakala te etelema kasa moto netika libumu propre libumu propre venzele ya kosakala te kasa moto nyar nde makambo nyar nde makambo adongolo te eza mama mai babe eza mama mai adongola yo te j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promotive. Batutuba Benga, vous avez la surprise, à Sod on a aussi à la États-Unis. Donc, vous benga biso, vous avez mis tout dans la minute tout ça va prix moko ya c'est pour encourager bino boye ba geti femme service à sala musana ina nenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bo benga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis vous avez jamais déçu. Les engai représentant de femme service na kati ya mboka ya Dallas. Dès que la Kagibino qui est dans la carte en Dallas et on est aux États-Unis, alors c'est là-bas des connus sur les Congolais, au Bazaki, au Benga, au Bazaki, au Kachi, fait mes comptes à États-Unis. Pour le moment, tout continue à les États-Unis. Tout ça basé d'abord pour mettre des points de à Dallas. Alors, tout ça aussi dans la Bino sur Bana Texas, Bana Dallas, partout pour aller, pour contacter Bisso, pour Benga Bisso, un numéro na Bisso. On a service auto en Europe comme awa et puis tu auras des services voilà batunyo so bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa donc lelo na ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence za assure o bo mona la kenon bo na babili na biso partout et le peto koti ana kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme des topés sango na ba pays mususu ya Europe. Alors toujours senga susu que le 22 avril oyo toza na mboka ya Atlanta batu nyonso bazana ba koli ko na mboka Atlanta ba préparer le 22 JFM service ko zala wana na motoka to ko la biloko pour tozo na le 23 nembo moko pe na mboka ya Houston to ko sala pe ndenge wana et puis ba o nyonso baza aux alentours ba o nyonso baza biloko na bango ba benga biso to rendre nos services wana et le message na ba aux anango pour aller na mboka États-Unis. Ok, JFM. Est-ce par exemple, Naïta mo un peu loin à Dallas, à Texas, conditionné niveau pesa pour que nos beaux habitants na vraiment qu'il qui ça. Bon, total par rapport à distance, surtout à peu de distance c'est amlaï, mais tu s'organiser. Pour une chose à s'organiser, total quoi faire pour te résoudre quoi na, tu à disposition de ton à main. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone à Bisso à États-Unis, à Texas, peut-être à Yawa, ils allaient 214 10 740. Tout dans la 214 97 10 740. On a un numéro à Bisso à moi, à Bisso et puis le reste, ça va information pour informer bien. Merci Sousoupo Nabiso Ravandeko Nabiso. Mboka tout au JFM service Kota pour la première fois. En tout cas, tout ça la sod Mora Makasi. Donc, Batutuba Benga, vous avez la surprise, la sod on a aussi à la carte États-Unis. Donc, vous benga biso, vous avez mis tout dans la minute tout ça va prix moko ya c'est pour encourager bino boye ba JFM service à sala musana ina nenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke. Boya, bo benga biso, téléphone yango to pesi bino. De façon que vous avez pris la vie et puis vous n'avez jamais décidé. Et puis vous avez dit rapidement et puis vous retirez votre client avec ça, j'ai fait un service. Merci, mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out,
come see us, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on it and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenevene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss. Ben voilà, merci, super dédicace à vous tous. Merci pour l'attention que vous nous faites, l'attention particulière. Merci pour la confiance renouvelée à cette émission.
Très heureuse de vous présenter cette émission, très heureuse d'être parmi vous, dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, partout où vous nous suivez en tout cas. Merci beaucoup, merci déjà Papa Davouba, mon ingénieur, Papa de Joyce David. Salutations déjà à Serge Piana, notre cordon, Christian de notre DT, et big salutations à notre boss, l'ingénieur Rafungi depuis les États-Unis. News d'équipe, une émission pas comme les autres, une émission qui est toujours présentée par moi, Betty Massengou. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir les images, balobi Kasangou, les Ayakoyina, et donc Bana Kasangou, Tomboki, équipe ya news d'équipe, les qui sur terrain, vous avez des images, bomo na bolingo, na kati ya piscine, na kati ya mai, na kati ya ibale. Donc, suivons les images et on va se retrouver juste après. Bota na ndenge ni basi bazo longa bilamba na kati ya mai, basi bazo sepela na mibali na bango, voilà. Donc, c'est parti déjà et on se retrouve juste après. Donc, merci, salutations à ma famille sur mon voilà, donc ils ont pique-nique. Hein, donc on a 4 yamaï na Kasangulu, ba jeune fille na ba jeune garçon, bazo sokola, moyebika avec les ala pique-nique, donc news d'équipe et qui a vu lorsque le système à pique-nique et donc ba jeune comment bazo sepé là, bazo sokola ensemble. Voilà, c'est parti, on se retrouve juste après. Bonjour. Je mens. Bonjour. Ah maman. Bandela boro. Bandela boro. Témoin na té. Témoin na té. Babi ma esenga nzota bien. Voilà. Babi baso bayaka na mai banzoto ezaka salité conseil nini européen mpona bango baso bayaka na mai banzoto salité omona mwasi aye na mai nzoto banduta mabele koya conseil nini européen bango émission biso ya sans tabou eti mdo wanga kasa moto bino mo bomo etelema koka ba ujana etelema etimba mutu normal nyonso normal eyinda yango te soki bande moko ete propre na ndenge osakana te etelema kasa moto neti kaka libumu propre libumu propre vo nzele ya kosakana te kasa moto nyar nde makambo nyar nde makambo adongolo te eza mama mai babe eza mama mai adongola o te mibale déjà bimi eza libanda na misu na ngai nazomona yango troisième mpe koli kaka ndenge olobaki troisième ngai nde libanga te mpona yawa te nayesi zibe service nazwaka ata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 ngaku nabangaki na yebisi mwana tiaka 3 abo yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na brazzaville mwana alobaki nanga mpe na ngola bazali na ngola bazali na brazzaville seke tobenga bango monde entier okokanisa lokola mondele namoni yango aza mondele te yo mutu uza na france précisement ezala na paris ezala na rennes ezala na lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokwama na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na kisasa kaka kisasa te ya maniata makalu na point noir na brazzaville na ngola na kinshasa place ya kobunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Une
Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Olenga mali bimo yo kangama. Maman. Vous êtes dans le lit moi. Vous êtes zonga. Zonga 1. 2. Pas on a combien de fois? 3 fois. Ça c'est là combien de fois? 3 fois. On a fait dans le lit combien de fois? 3 fois. 1, comptez. 1, 2, 3. Kasamoto alimo. Ah, kazangu wengi. Tena haya lo kwa ngando. Babine tika pesa ba mkongo Kasamoto momi pena poya na mai senga nini. Ta Ivanda babisi matera béton Ivanda. Béton. Ivanda. Ok, naloba mama la reine te. Soto sisi libange bandi. Ah, libanga. Oh ya béton. Nga milikela nga moko nazo mabiso. Mais toi na maya to moni ba film suba mabele kweya banduta ba mérité maité. Yanga zetelema. Suka. Na bota bana 3. Mais zaka toujours kitindindi. Kitindindi. On dit makute, on dit ya moi masika. Tarandeza. Danze. Yo mo monde. Y a rien à dire. Kabi Kasamoto sans tache na nzoto. Sans tache. Sans tache. Sans tache. Mais les boumou propres on est au botate, katanate. Sans tache. Ah vraiment. Je dois mystique, on est mis que donc mystique. Kosala ngote pardon. Kasamoto ça va. Mais tu vois mystique Kasamoto va yoka ye. Yo mtola liwana. Bon ngeza pena yo telema. Mais je suis na kata ma chaleur comme si ma nye son moto. Toi de langa me. Pesa Kasamoto ngo. Tala bino ba vrai jo. Mali banga bwaka mabatuno mabanga ka ndenge zala. Mondenge tanga 1 2 3 omoni. Saka bu.
Chokotilo. Teo ko ta zung nei. Abeta ni. A sauter. Zua. Zui logo. Ah. 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 Mandoki. Ouais, maman. Là, c'est la fini. Patiko New York Libela. Lobi mabonela ba Michel. Lelo ngaboye. Lobi mabonela ba Michel. Lelo ngamona e. Nyoka kuti ke boa. Elo ba fera modelo. Ya Kasangulu ndeni. Nager. Abangula lengi ba sukolo na piscine. Ma camion sur la salle que la salle. Inspiration, inspiré. On a plongé. Bandi déjà. Kangana. Kende. Ah, c'est pas gagné. Et ça, dans un gros plat, il y a un large. Non, soit. Rappelle, on l'a fait bon. Mon ndenge tanga 1 2 3 omoni. Saka boye.
À sauter. Joie. Jouer l'heureux. Ah. 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 Mandoki. Ouais, maman. Là, c'est la fini. Mimela mbala likolo baby so décor à mai. Et bon ma décor à mai. Ah. Kasamoto banela ba wana. Ayo. Banela ba wana. Kasamoto banela ba wana. Ah. Banela wana. Banela wana. Et bien voilà, merci beaucoup. Donc c'était là les images, hein, donc Moni, comment jeune, hein, donc on a un pique-nique même là, dans Sokola, donc c'était à Kassangoulou. Donc merci déjà à ma femme tout Tommy, un grand monsieur, un grand homme, à London, on est à Londres, hein, donc nous doit soutenir la news Bikin avec moi Bettina, salutations à vous, salutations à ma mère Miline Zemba, maman Elite qui est de Badan, tour on a relié un gros maman Miline Zemba, moi ça peut participer à l'école. L'argent de Pichou na depuis France, à Paris, on a un ticket dans le ticket dans moi si qui est maman sociale, ma banque. Donc des gros bisous à vous, ma belle, et je pense aussi à Esther Moubana depuis Colorado, John Lubila l'exceptionnel, depuis les États-Unis, champion mais depuis Kenya, les Kava, des gros coucou à vous. Merci beaucoup déjà à Ben Dicap l'ingénieur, hein, donc le papa de Fatia. Je pense aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Merci beaucoup à vous tous. Bisous aussi à Serge Piana, notre cordon. Bisous à Christian Boulay. Bisous à mon boss, l'ingénieur Rafungili depuis les États-Unis. Merci beaucoup à vous tous, chers fans. Nous sommes à la fin de Nalobaraka. Les bonnes choses ne durent jamais, dit-on. Hein. Nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. De bonnes choses à vous tous. Je vous aime énormément. Et de gros coucou à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Bye. À plus. Batutu babenga bozala surprise ya solde ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezala mituka na bino tu tosala ba prix moko ya se po encourager bino boye ba Getty FM service asala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu. Ezangai représentant GFM service na kati ya mboka ya Dallas. Dès que na la kaki bino ke na ozana kati ya mboka Dallas et on a na États-Unis alors c'est là bas de connus sur les Congolais au bazaki ko benga au bazaki ko lokachi fait me kota kati ya États-Unis pour le moment to continue kati ya États-Unis toujours basé d'abord premier dépôt na prise à Dallas
Alors tout ça au sein na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout boali bo contacter biso bo benga biso na numéro na biso on a service auto za na en Europe comme komi awa et puis to rendre bien service wana bato nyonso bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc là on a eu aussi na bana États-Unis à mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence faisait assir au bon na la kenon bon na rebabili na biso partout et le peto koti ana kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme des to pesa ngo na ba pays mususu ya Europe. Alors toujours senga susu que le 22 avril oyo tokozala na mboka ya Atlanta bato nyonso bazana bakoli kuna mboka Atlanta ba préparer le 22 JFM service ekozala wana na motoka to komola biloko pour tozo na le 23 nembo moko pe na mboka ya Houston tokosala pe ndenge wana et puis bao nyonso baza aux alentours bao nyonso baza biloko na bango ba benga biso to rendre bino service wana et le message na bao za nango pona lelo na mboka ya États-Unis. OK JFM. C'est par exemple Naïta mo baza un peu loin à Dallas, à Texas. Condition niveau pesa pour que nous boza bilo na vraiment kinde Kinshasa. Bon, total par rapport à distance, surtout à peu distance c'est amlaï, mais to s'organiser. Pour une chose à to s'organiser, total quoi faire pour te boza bilo kwana, to boza disposition to moi main. Oui. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone à biso ya awa États-Unis, à Texas peut neto aliawa. Ils allaient 214 10 740. Tout dans la 214 97 10 740. On a un numéro na biso. Moi bobenga biso et puis le reste ça va information pour informer bino. Merci sous pour na biso ka bande na biso. Mboka tout au JFM service ekota pour la première fois. En tout cas tout ça la sod moka makasi. Donc batu tout ba benga vous avez la surprise, la solde on a au Sala na kati États-Unis. Donc vous benga biso ils avaient mis tout kana bino tout ça va prix moko ya c'est pour encourager bino boye ba JFM service à Sala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bo benga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis vous avez jamais déçu. Et puis vous mona ndenge bo ekende rapidement et puis vous tiga ba client na biso JFM service. Merci mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee you this man will take care of it. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.